Oyeba na présence na ye. Tokotondi na ngoko. Zambiso moto aza bomo ina bapaka te. Na mbongo kakate kasi na maluba na yo. Yango papa oyi biso ka kosika. Pote yo kama te. Maluba oyi bongo na biso. Papa to sengi papa. Krese kitsa buya na musa. Buya musa te sala ka kosika. Krese kaba force news. Oyi tema mbobate. Oyi no se busha kama toya. Oyi tema yo kama boloti. Oyi no se lona ka panga na motema. Oyi tema ndako bomba boloti. Zambi sama ko. Buya musa te buka. To baby si. Isa no sama. Yo so yo comigo chasse. Mengali minus, ozo kwa kusingi tijolo kato sika kwa bisomani tuzamu, kato sika kwa kuyo karibu, kwa kukomo kwa to keko telema pour tango mazambe. Et pour m'amina Matthieu chapitre 16 verset 26. To tango na kumna Yesu. Banana tango wana Yesu abandi ko yebisa ba yekoli na ye polele makambo elinge okwela ye. Alobi na senge ko kenda Jerusalem pe kuna bambuta mutu bakonza baganga nzambe na badakisa mbeko bakoyokisa ngai pasi mingi. Bakoboma ngai kasi na mikolo misatu na kosekwa. Bongo Pierre abandi abengi pembeni pe abandi kuloba na ye mokonzi yango ekokosama te makambo wana ekokola yo te. Kasi Yesu abaluki pe alobi na Pierre, Satan longo na miso na ngai oza kotiela ngai libaku, oza kokanisa makambo ya Nzambe te kasi bobele ya bomoto. Na nsima Yesu alobi na bayekoli na ye, soki moto alingi kolanda ngai atika kokanisa mpona nzoto na ye moko, akumba kurusu na ye pe ananda ngai. Pamba te moto oyo alingi kobikisa bomo na ye akobungisa yango, kasi moto oyo akobungisa bomo na ye mpona ngai akozwa yango. Ata moto azwi bomengo nyonso mokili mobimba, eloko nini azwi soki abungisi bomo na ye? Eloko nini akokofuta po azwa yango lisusu? Alleluia. Banzambe maloba Nzambe ezali tina na bomo ya mwana mundu na mwana Nzambe. Maloba Nzambe yango nde epesa biso molende. Maloba Nzambe yango erapelaka biso lolenge bakoko na biso na kondima o bandimaki Yesu liboso nde batambola liboso na ye. Na Romains 15 verset 4 à 6, maloba Nzambe lobeke maloba Nzambe esenge korapele biso kopesa biso molende lolenge esenge totambola liboso na ya Nzambe. Yango esenge korapele biso. Awa toyaki na moment ya Pâques, tozala période na mois oyo tozokanisa Pâques ezali moment oyo Yesu Masiya yako kufa pe asekwa mpona biso. Bila awa Yesu Masiya abandi koyebisa bayekoli na ye polele makambo elingi kokwela ye. Po ye ayebaki koya na ye na mokili oyo, kobota mane na mokili oyo ezalaki po ya kokufula moto oyo Nzambe asala. Alleluia. Amen. Ayebaki mpe ngonga ne ebelemi esengeli kufa bakanga ye, esengeli babeta ye, esengeli banyokola ye, esengeli basaka na ye baseka ye polele. Ayebaki nyonso wana oyo esengeli akuta na po. Awa asebisa bakolo bayeko na ye ngana zokende na Jerusalem metala makana lokuta kuna banganga Nzambe balakisa mibeko bakonzi basangani pona kokanga ngai, pona koyokisanga pasi pe pona koboma ngai. Kasi mikolo misatu na kusala nini? Na kosekwa. Kala sikoyo ikambo Pierre zoloba. Pierre sikoyo taba yokuma nabona esale pasi. Abendi Yesu Masiya pembeni alobi na ye
mokonzi mikambo olobona moyela yo ezate te kweleute mbamo o parole wana euta ke panzamite euta ki donc Satan akota ki pona ko détruire pona ko lembisa Yesu Masia mais Yesu Masia a comprendre que eza parole te panzamite ya mwa bila Satan longwa donc parole wana moyela te panzambe pote ayeba ki ko yana na mukili awa pe ko kena Jérusalem c'est une fois pour y avoir mission ayako ogogoto na mukili awa. Après kuna tozolo ba tomona surtout Yesu alobela bia kuna ye soki moto alingi kuna ndangai atika kukanisa pona nzoto na imoko akuba kubusu na ye pe anatakai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Yesu tango azotala ba ye kuna ye na teka pese ba ko sango ke azona kufa azona ko nyokwa azona ko na passe esinga ababu maye. Donc Yesu Masia ko lendisa ba ye kuna ye avec moment o nyonso alingi ko la ngai atika ko kanisa pona nzoto na ye moko. Alléluia. Donc il est disponible pour présent pour yo na ngai. Donc moto soko lingi Yesu Masia moye o tiasu bina yo ka ezate oyo Yesu Masia ko tikata mura yo ya mo de siglo dosa. Donc Yesu Masia tama no bi ke no awa eza isika lo sambo. Donc tango Mungu atamba lobi que c'est moi onyoso tza moi mabondeli moya ko cha vina yo liboso ezate ozo tano classement ya programme nzambe liboso na yo ozo sana classement ya programme prière na vina yo ozo tana ba intérêt nzambe na vina yo o mane ko tosa le lengo na muto moya ko tala kaya vina yo ezate ozo sana ko Yesu vina yo aliye mina Mungu oyo nyoso ole soki moto alingi ko nanga atika ukanisa kwa toto limoko akumba kuhusu na ye pe alangai Kristo nzela Yesu Masia ezela passe nzela bonzambe ezali kwanga te moyeza facile Yesu Masia yeba kiango yako alibodetisa mako ke oyo alingi ko nanga donc azo kuhusu na ye amema yako donc apasi kwa kutamo asipotia pote nzela na ngai mungumya mukili oyo mwaitiko espace ezate nzoto na moko pe ekotiko espace te pote kukaba na Yesu Masia pote landa onza balingi pote tosa onza be donc ekotiko espace te mais alors au mieux quoi alors nous sommes les épouses donc ezali croix al Seigneur au même yango zona tako tosaka tosika moko na biso o de Yesu Masia na motema moko o andi Yesu Masia ko moko so mix na ye o andi azite sika ko mona ye ya ukaba ko mona ye na Yesu Masia azana bitumba na kate ko mona ye mwanza tranquille exact oza la jeune fille oza la jeune garçon oza la mama donc mama oza célibataire oza la mariée oza la ndeni oza la bana oza la bongo oza ni nyonso oya bipesi motemo bipepa nzambe asa bituma kata mona ye ali yango Yesu Masia kaba monike ba oyo ngana oya bendi ba yeko na ye ba ko muna ba yango ko lisa bako kesike bo ndima pass bo sipote de pass wana pote bo kombe ba yeko na ngai ali yango zona ke awa tabu nyonso bana nzambe e ba tene baka pona ko bondela Mungunia, moi tu peux tranquille, exact. Il y a beaucoup de violence dans le monde. Yesu Masia yebaki. Ayebaki yango zona ke mena nzoto na ye atikela ko espace te. Yango donc vie de prière et côté ke kate bomo na ye. Donc vie na ye mobimba, butu azana bomba azo sambela. Moyi ye ona zokute ya bato. Azo kangola, azo bikisa malade, azo chasser ba démon. Moyen tika munguna espace exact yabo bisope takuto ndimi Yesu Masia Esengeli Olanda vi oyo Yesu Masia atambola na mo vi na doko esaki bo mene mo ba prière yabo so na semaine oyo pe tozwaki Matthieu na Matthieu 25 oyo etamo pamukola teki biso na oyo tali 10 vierges ba kene ko ya ba mobali ba 5 bazaki na
na prévoir que mafuta pour na miti na bango 5 mususu moi pas prévoir go exact. Alors mumba zambe aller cette mission là qu'on a bomba qui place na et mafuta ezali vie de prière. Alléluia. Yango nde wana mafuta esengeli okoza kati nzoto na yo. Et kaka mote ko alobipela sebeka oyo ke yo mutu tango ondime Yesu masebe Christ azali kati na yo te. Moi ça d'ailleurs ezali. Tango Yesu masebe kati na yo eloko ezali o garder relation na yo na ye intimité wana kati yo ezali le sambo. Atango kutokusosoli yako bande kunangai. Moi ça na délestage pour le sambo. Exact. Parce que oyebite Mungunia oazulu kabomo na yo, o atelmi fina yo, o atelmi bota na yo. Moi la pongi tapola. Na 1 Pierre 3 verset 5 kuna verset 8 bike mungokeba munguni na bino zabolo azo tambola lokola pos azoluka mutu ya bolia. Mais boboya ni. Moi botikile espace exact. Il faut que boya bande kunangai mutu nyonso oyo alingi Yesu Masia na kati ya nzoto na ye eza na donc tentation tokutana nako. Munguni apia kotate yo kaka na oyo mesa nango. Soko otonga ka mutu te moyele tsela kotonga. Soki ofinga kate moyele tsela kofinga. Soko okena ko déranger ba jeune fille moyele tsela mona. Soko pe ko luna be bale ba moyele tsela mona. Donc akokota kaka na point oyo faible na yo. Oza na faible. Oyo ndo kwesta facilement. Ali amozo na yomo na nzambe singo source da point faible na yo. Il faut yeba ke ngai en tout cas côté kutonga ngana za champion. Côté kufinga ngai vraiment ko na na concurrenter. Pote tango on mi sosoli o comprendre que ndeko zali o kuyeba ko segle kambwana sala ko passe. O kuyeba ko kota ba carré. O yeba ko tumila ko somo mazambe. O yeba ko tumila ko somo zambe. Pote likambwana mwaye munguni azoso espace ko takaka yo exact. Alors de on a essayé to sala attention pote na moment oyo munguni azako telema. Ana verset 26 c'est quoi lui ata ozimo mengo nyonso ya mokili mobimba. Eloko nini azwi eloko nini ozwi soki obungisi bomona yo. Eloko nini okokofuta po ozwa ya boli susu. Alléluia. Amen. Tozomona bato mbongo metabolo kufa ezoya akokolenga. Moi ça sous confiance na bomo na ye. Bato basama ndako bele metango kufa ezo menacé. Donc asa sous confiance ndako na te akonkoluka wapi mutongo ya azali odia sokela. Eza mote? Donc mutu moko te nga kufa. Abale bisoke ata ozwi bomengo nyonso mokili mobimba. Eloko nini ozwi soko bungisi bomona yo. Soko kufi le boy. Okozo nini? Po Biblia même c'est que tu as mokili ama boko pamba. Pete kozoka pe boko pamba. Mais eloko oyo bandeko awa. Eloko nini wana ezo captiver attention na yo. Bon. Et moi si mobali est-ce que musala donc eloko nini wana ekomiso owumbo. Peut-être que ça sona tante l'espace te ya kupe pese ko so nzambe. Eloko nini wana so distraire yo. Peut-être que ça na espace te ya ko samba meme kata dabu na ngoko. Oza na tante ko yoka mungo wa nzambe. Eloko nini wana so distraire yo. Meba bale unangai Bible lobike. Donc il faut osa donc va exemple pour un bureau qui met. Donc yomoko soma hein. Donc décision na oyo ezokulisa bomona yo. Moi ça de mubaza besoin de décision. Exact yomoko. Parce que yomoko yebi ndeko vivre. Yomoko yebi ba faiblesse na yo. Yomoko yebi oyo nyoso zokulisa bomona yo. Yomoko yebi oyo bilisaka yo. Oyo separa o kusha bato yo ko mungo wanzabiti. Esengeli Kotubela. O Kosala confession de péché. Ya bozo mona pe na mama oyo ya Pâques. Donc comme ni mo lo bakre biso awa eke mutu nyonso. Lo za fête ya munene. Pote Zambe azaka toujours na souvenir batato ko asala makambo munene na mokili ko. Mukolo wana alakaki ya kokita akosala makambo. Mais bisika Nzambe akitaka.
biloko mibale moto azwaka, soit lipamboli, soit nini lisuma. Et soki ndeko na ngai se préparer te, so ngana se préparer te, ne sekete nzambe azokita tango azopesa liputa na mutu oyo se préparaki na oyo nyonso asali confession oyo nyonso atiki mabe na ye, mais azolenzela bolamu oyo nzambe yazopesa bolamu na mutu wana susu, mais ngai na yo moi tozako ezate parce que nzambe azali juste, moi azali juste ezate po aso. Donc toujours la parole na ye aya kokebisa biso, aya koprévenir biso tala nazoya mais bobonga ezali peut-être comme na kata Israël na Bible tango Yesu nzambe azobake Moïse nazo ko visiter libota na yo, nazo ko visiter donc libota bana Israël, mais bana ko préparer ba biso. Alléluia, amen. Préparer bango pote ngai nzambe nazata ba busantu na ko sipote ba na côté na ko sipote bila na côté. Pendant 3 jours Moïse a bomisaki botaya panza de botoza de atea kiba, et 3 jours à carême avec donc au moins c'est on va moment wana moye ko sana na place moko ezate de monta na bona ye pote nzambe alobi nzela mungu na ye et tozoko ekuta na nzambe, mais na moment oyo 3 jours de préparation ya ko se sanctifier ya ko tika mabe albiso pe de moment de konai toza moment oyo 1 mois on va dire. Donc moment il y a prié parce que Pâques Yesu Matthieu azoko kufa azoko sekwa, mais azuya na moment oyo za problème ezo tungisa bomo na yo, ezo tungisa libota na yo, ezo tungisa donc bina yo mobimba, mais nzaba lobike moment oyo yako oyo na yo pesa suite na problème na yo zala na mabonde zala concentré mabonde soko ozuite moment oyo nzaba wa ta ozobona est ce problème nzaba et là tout le monde nzaba ke exactement yo moko comme moi oyo kombo nzaba mais mutu nyonso oyo alingi nzaba pe abidi ye moko oyo asana problème biki no moment oyo yango nzaba atele alakini sozo kita na fête ba Pâques azoko pesa ya azoko kufa pe ko seko na problème na ngai. Donc Esengeli otosa to luka to kota na moment ya confession de péché. Il y a un programme avant dimanche de Romams, donc il y a un programme à carême. Et c'est ça le catholique. Alléluia. Et c'est pour préparer partout. La fête on est au côté de Jésus à Jérusalem. Au côté de et ça au côté de en Kempo. Et ça sur Jésus côté à son côté de Tiernayo, à son côté de Vinayo. Et dès que vous préparez votre mariage. Alléluia. Alors il faut repentance. Yango bi awa oyo aliki bomo na ye aliki bomo loko kubata bomo na ye abomisa, mais oyo abomisa bomo na ye likolo ya Yesu Masia, likolo ko tosa bi de prière, likolo ko tika babe apo récupérer le sous bomo na ye. Alléluia, amen. Mais est-ce que tala moment o na moment o tozali et tu vas la confession de péché, mais est-ce que et ça moment ko a fait à part confession de péché, à part préparation oyo nzela mabonde Esengeli pe kosala sacrifice, Esengeli kotumble peka ya kozomona na Exode chapitre 12 verset 1 à 3. Exode chapitre 12 verset 1 à 3. Alobi na Egypte yawe alobi boye na Moïse pe la sanza oyo kozala pona bino sanza liboso ekozala ibandela mbula bono bana isanga mobimba ya Israeli ya Israeli boye mokolo ya zomi ya sanza oyo na libota moko to na ndako moko baluka mwana meme moko to taba moko. Alléluia, amen. Donc c'est pour la fête on a Esengeli chaque libota et même mwana meme ya mbula moko ou bien taba. Alors mubeki mwana ezali pour la seko na verset 14 albi mbula na mbula ngoko bana ko kanisa mokolo wana ngoko bana ko sala fête
pona kokumbisa ngai yawe ekozala mobeko ya seko pona bino na bana na bino. Tobeteli bwana moboko. Yango Yesu Masiya atango ye potanga bise ko mukose ye pe abakolanda kaka prophète ba ye pe amekosala prophète avant kufa asala kana boso aliakana Pâques ndenge mobeko ezokotinda atenda kebe ko ba luka bisika o ezengela Pâques na ba ye ko na ye. Donc Yesu Masiya azaki respecter le principe, respecter la parole à Zambé, respecter dans les deux bébés. Oh le Moïse a fait ça. Oh le prophète va s'appeler. Amana kula na yako. Alors yona ngai toza awa tuliki Yesu Masiya. Mais tu nous connais dans le bébé ya bibliate. Tu nous connais dans la instruction bibliate. Est-ce que tu allez ya solo baye pour Yesu? Alléluia. Est-ce que comment tu as dit Yesu Masiya yimoko à l'accès exemple. Que pas que wana Esengeli ya kula baye pour naye. Donc, à préparer qui va pour. Donc, à y avoir qui dit de la part. Qui sont les mots qui sont couffants. Il y a un site qui sont pas. Et c'est qui couffant. Moi, la même, voilà. Vous dire même moi la même. Mais est-ce que le bal oyo est commis yemoko Yesu Masiya même oyo ça. Oyo ça a des sons. Oyo ça sans défaut. Et avec pessi comme beka. Pour la peau, yo na gaida na nebulus. Alléluia. Alors Esengeli to kanisa moma oyo to sabwa nzambe Yesu Masiya asala jambo lelo pe oyo batoma Yesu Masiya bazotasa biso kwa batrace Yesu Masiya. Donc le tina Pâques et tina Pâques mais Yesu Masiya tokufa maintenant awa problème oyo ya Christ la Bible est besoin avoir charge mais azote yo obongo la montée. Alléluia. Gongola motema tikana mabewana. Yango papa tabatea biso awa bide na Israël ezaki soki prophète alobia. Moma oyo tokota mo losambo kote yawa ega ba manoko tikana no mabewana ko sala pepe. Eza bongo te? Bongo. Tikana yango. Ko pumbo na tika opumbwa moma oyo kote nzambe alobi azoya. Tellement tikana lo oyo babelo za tikana bana ko la le prophète parce que la confiance dans le prophète ensemble ta prophète alobi ezana na lobi nzambe alors yo pena ngai bele ko ngai nzambe za posete to mbongo kisa pote lelo ko albike moma oyo eza moma favorable pour yo na gato seka problème pour ça pote nzambe à sa disposition peut te préparer dans la confession le sabbat to la pour prier to prier programme encore et ça na Facebook et ça le groupe ya SN. Alléluia. Et c'est mon Olanda programme intégral. To na programme ezali pour que tous aient le bon na Yesu Masiya. Et c'est tout ça se préparer ya peut le baki awa fête à Pâques papa on peut se voir les amis. Et ça bon terre. Et ça bon terre. Et Esengeli donc kaba et somo. Donc Esengeli to immolé séance on les a cérémonie pour la commémorer Pâques. Tout ça la gagne. Et c'est plutôt ça la contribution de la politique pour les fêtes. Alors tout ça pour préparer dans mon limo et c'est tout ça bâti. Plutôt ça la confession des péchés. Puis dans mon sonny oyo pour préparer oyo et c'est pour la qui ça fait toi. Et ça va vous dire. Alors il y a plutôt les tout ça le 17. Donc, moi, mon 31 jours, il y a 2 semaines que je dans 2 semaines, ma maman tout se préparait d'engagner. Ma papa tout se préparait d'engagner. Alors, après après l'église, ma maman tout dit que ma maman na maman kuna na maman kuna boye ba d'engagner au toyo kanaki pour préparer fête à Pâques. Alléluia. Amen. Ah, vous voulez pas développer son pour chaque libota na tabanaye. Chaque libota ndako moko mais yo na ngai parce que plutôt tâche pesa ka contribuer pour que ça va être à moko. Alléluia. Donc est-ce qu'il faut me passer awa bango kama tika musique passer bana ko tosa yango peut-être ça bana ya alobi biso pe tout ça pour ça
yango eza na biso oza moto ya koyoka oza moto ya kobomba Domona nkembo na yo na koba tata